Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Buyukite Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant à convier parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi. Bon mardi na bino nyonso balandi ya magazine KNB. Oyo so le mbate ko pesa bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. Tofongo l'édition ya biso ya mokolo ya lelo na secrétaire général ya IDPS Kibasa Séraphin Omba asali analyse na décision ya chef de l'État Oyazoa Kilobi ya kuanile installation ya ba sénateur peu ko repousser élection ya ba gouverneur puis asengili sous na procureur général a poursuivre ba député provinciaux au bazan corrompu na ba complice na bango. Bolamu ya Congo. Peut-être les lots comme mon ango bis les lots comme mon ango grave mais bandi pe les lotés déjà en 2006 ba sénateur rebelle ba gari pour Kanyaka ba musu ba gouverneur mususu ndakisa ba gouverneur oyo lelo ba musu azuli la muka ba simbi la muka ba sabiso leçon ya changement ba gouverneur on attend ba zaki na PPRD ba kana musu zaki na PPRD sali la kaka mbongo sali mbongo makasi au beau sénateur dans sur 2006 bagu candidat gouverneur mususu tiaka vraiment mutuka azopesa mutuka candidat mutuka na mbongo mutuka na mbongo mais tobeta ki ngoma boko metala lelo place yego mema biso lelo to ka soni ya ko betela maboko corruption na anti valeur changement oyo mokonza moka bengi eza kaka pona yete eza pona 2023 tango vote koya bato bakoya ba ke non eza kelo kwa esengote. Ça la vote selon consigne à parti, ça la vote selon discipline à parti, parce que vote est votre électeur et ça a caca à discipline à parti. Bah c'est pour toi c'est pélaté parce que même la Mouka il faut aller là. La Mouka pendant c'est là au moins 17 sénateurs, t'as la loi 2007. Est-ce que ça m'a camboyé ça? T'as la parti me souvenir tu peux perdre parti à mon na Kinshasa 2000 sénateurs et ça m'a camboyé ça ngoté. Ma camboyé grand électeur au to mettre la ngose c'était et ça vote et que c'est une vote il y a biso ya direct on a tout ça qui le 30 tout ça qui le 30 décembre aucun vote yo moko oponi pour ça fois na yo lingi soko kepe okete mais oyo eza oza représentant OK normal était aux parti na yo ya gauche o même vote wana na droite na mboka mususu babomela kango pe ko boma tant ba bengi ngo le charge na États-Unis wana impeachment babomela kango batu parce que vote wana eza ya yote. Mais tout ça apprentissage mais apprentissage tiwapi nazo comprendre tant que souvent demana biso peut perdre que yo kango neti somo mais c'est habitude bango bazoki habitude wana makomi ça qui est normal mais bayo kapasi parce que ko changer peu mon message et ça kaka kapasi mais mon message tozo zo ndeza ya malamu tutika un exemple ya mabe mutu ya mabe to boka to boka exemple ya mabe to banda na makambo ya sika pona lokumu kaka na mboka na biso na dignité na libanda il faudrait pas que bato ya libanda bon na Congo neti eloko ya pamba oyo soki oye kaka na mbongo décision so ezala plan politique ezala sur le plan économique ezala na ba décision biloko ndenge mais kotunga na kokamwa ata makambo ande ba biso peu perdre tala décision oyo ya munene mokonzi ya mboka oti okende ya code minier abundi code minier wana mais soki ezaka pona mbongo bakyo sangana kutu na bato ya mboka soki ezaka pona mbongo yepanga ko loba ke non na tiki bo pesa mbongo na modifier ko na modifier code minier
na modifier longue bino bozo senga mais ndakisa wana ekiola kisaka keza eloko moke corruption bato batelemela corruption bato bandi bango te bakamba biloko mosusu ntango bato bakende na Sénat kona bakende assemblée nationale na provinciale et ça place oyo bazaka mibeku mingi eza lié na souveraineté na biso mais souveraineté na biso esepelisaka bato nyonso te moto mosusu akoya mpo na souveraineté wana soki bapesi bino mbongo bochanger décision mpo bosepelisa bato ya bapaya lelo tokobetela maboko corruption na ekokamwisanga mingi. Toujours dans ma solo étali décision, il y a chef de l'État azwaki lobi ya ko annuler l'installation ya ba sénateur. Population tokutana kina bango bazanga ki maloba te devant micro ya KNB. 24 heures après décision ya chef de l'État, magazine KNB ekitaki sur terrain na Avenue Kigoma kosolo na population basala analyse ya décision ya chef de l'État. Magazine Kinshasa na biso réalité. Ça les allie bien parce que Zomona et le Zomona claque non et il y a et le comment les qui en est dans la serbe député au bisto de confiance et va passer absolument malam pour son état des droits mais le va baloter biso par exemple dans les IDPS ça des députés à le sénateur à mon côté et bisa un papa na ngaya ta au lieu le côté moins un lié quand même ba mi répéter exemple ba député belo yo ba kami ba bantima ba député population sanctionné on peut pas sanctionner. Pour nous, pour nous, le président a dissoudre le peuple, tout bandia sous voter. Pour tout sanctionner, très 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 bien. Parce que les population, les population, les population, sont déjà arrêtés. Moi personnellement, c'est tout à fait normal. En tant que chef de l'État, garant de l'institution, garant de la République, bon, Nenga Moni à ce soir, à lobby, à suspendre nos installations. Jusqu'à nouvel ordre. C'est tout à fait. On a évité. Mais pour nous, Monique, c'est tout à fait normal. Ce qui, par exemple, en tant que papa responsable de la famille, aux ongi, au quotidien, tout ça, les lobos qui nous classent de fanda en attendant, tout est banal, qu'est-ce qu'il ne va pas. On a évité ce qui va être le droit de l'enfant, bien non. Ah, on a reçu un rapport aujourd'hui on a su que bateau on va tirer au fond batina qui est fan dans la peau biso bonga to ça to ka molo ko to lia ta lelo masango mati et ko comme la 1600 bata ko ya unika 1800 to za bana misa to 4 ba ko tanga te donc to souffrir donc au de soit président dans lobby et écoute pour là acha bonga le karacha ba ne mona bien ba travailler en fait c'est une décision mo malamu to ko benga ba décision salvatrice. Pour Azakara, il y a bon fonctionnement de l'institution. À côté de l'institution, il y a des désordres, il y a des débouchés, dans les troubles dans la Kachamboka. Il y a en tant que carré, il y a un bon fonctionnement de l'institution pour intervenir, à stabiliser, à relancer le processus au Kende Malam. Il y a l'obité un élément total à nous, c'est ça. Pour ceux qui ont quitté l'élection en Nilango, on a violer la constitution. Mais cérémonie quand il y a installation en Inde, il y a l'obité élément. Total ce qui m'a franchement c'est une grande honte pour la République pour na bango moko na ba famille na bango na éviter bango place ba vandi na bana na bango na makambo eleki na kati ya mboka bako yibisa bana na bango ndengeni so ba tuni papa yoza député siko tala mboka ndenge bazo tumba ba pine bazo sala boyo mboka ezana na kimia na ba acte na yo eloko to décrire ki lobby les antivaleurs tout quoi na kati nango ça doit s'arrêter à un certain moment na moni ko na pousser président de la République a forcé PGR à kanga batouana à kanga bango etika la exemple pour batu bakoya sima bako basoso na babilo kwa na te différents intervenants oyo tokutana na bango na Avenue Kigoma na commune ya Lingwala baza satisfait pour la décision ya chef de l'État basé qui na procureur général après ba enquête ba kanga ba député oyo baza corrompu kin et l'équipe partout. Ba journaliste ya Télé 50 ba désavoué DG na bango Jean-Marie Kassamba pour na mal gestion pe ba sengi na PCA na bango aluke la bango DG Moussis. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya qui il y a plus d'un mois awa to ça qui la grève
après avoir écrit un avis de grève, Ndenge Sengeli. Pour Nanini, parce que nous avions des arriérés de salaire, 11 à 14 mois. Depuis le PCA, l'entreprise Oyoyo avait solutionné. Il y avait un protocole d'accord, Oyoyo Koloba, on fait installer banque syndicale, on fait la restructuration entreprise. Et donc, on a protocole Makassia. Na simatozongi la kipe misa na biso ba pesa ki biso auto bengi premier palier ya barrière na biso wana kasi depuis tozongi la musala mais tout ça là ndebo et comme une règlement de compte représailles et pourtant makamwana so na kati ya protocole d'accord wana ba ki makamwana ko sale mati tant le ba compagnie en ezaraye entreprise en tele 50 ezaraye te ba pesa biso directeur général mususu soki bazon di mabiso te ba mekabiso pendant un mois batala soki to sa musala te ndenge basepelaka nango. Malversation financière. Et ça l'équipe déjà lobby dans la journée. On l'a désavoué pour incompétence, pour mes gestions. Bah greffe est un lobby. C'est-à-dire que là, suite à ma lobby, n'antenne la bicha, n'a pas si ordre que son patron va pas contacter. On a en tant qu'agent, na bande urbaine simato lingi yeli susu. S'il faut se cotiser, to futata billet. Poison et sika outa. C'est un citoyen français. Non, français. Un citoyen français. Alors, très clairement, un citoyen français. Est-ce qu'il a interdit à un français d'avoir? Non, du tout, mais est-ce qu'un Congolais qui nous martyrisé par français la France? Vraiment. Merci, Toujours bas journaliste de la télé 50 dévoilé déjà Jean-Marie Kassamba qui a appelé ça qui bango ordre qui balé qui saka les mat il y a président élité Félix Antoine Tshisekedi de la télé 50. Magazine. Le président Félix Tshisekedi depuis Misapi. Asa président la biso. Alobi et Futaka. Oh Musapi bazo be. Aluka ki lukaka kutana na ye esimbité ba ebise toi ba ela ba méchant élément na et Futaka. Donc voilà. Bon yemi. Hein? Et aye. Ya Kassamba. Yaye. Ya mkona ngo. Mkona ngo nani? Ye. Bon, là avec les asikoyo, dans l'assemblée, toto solana à Moïse Kanga. Bakumbota ya IDPS ba fustiger comportement ya premier ministre Bruno Tshibala na ndenge ordonnance ya chef de l'état ezalaki appliqué na retard ya 2 semaines ya ko suspendre ministre ya affaires foncières na DG ya SCPT Mukoko Samba. Mais aussi il y a un problème dans notre pays. Le premier ministre Tshibala a tombé na ka ya maladie oyo to déplorer na mboka oyo lourdeur o ezali léthargie o ezana niveau ya administration de manière générale. Tout ça na mboka o ezalaka des fois aucun reçoit document mo ba livrer kana 48 heures OK et comme ça là yo une semaine ba sali makamana bango mususu léthargie wana yango nde gouvernement ya sika o il faut to combattre. C'est-à-dire qu'au fandi na yo fandi le dossier au commence à makamono mususu ba priorité mususu entre-temps ezalaki instruction à chef de l'état. Donc dire wana ndenga naza d'accord na ngote par rapport ya question na yo précise naza d'accord na ngote parce que président de la République azwa ki yango déjà a ko exécuter kaka hier. Donc 2 semaines après ça ne se justifie pas ezali ba critique au toujours continuer ko émettre et faut si là lokola déjà IDPS c'est en pouvoir je crois que impulsion ou un chef de l'État, n'a pas de responsabilité, même à niveau du ministère. Au côté dossier, il faut que le ministre soit expéditif. Il faut suspendre les mal. Mais comme on a souvent, la constitution est il fallait que le gouvernement ait bimaka ou bien députation avant l'arrivée du président pour faciliter ou bien mis ensemble. Tant que le président a se confronté na gouvernement passé, gouvernement qui était déjà contesté. Hein? Alors, la décision soit qu'on joue et on peut ça impact. Au moins, malgré que le maire va jouer une infraction, mais infraction est basée. Et c'est infraction au premier ministre Azalaki. Parce que le maire est dans son bon. Le premier ministre Azalaki a sanctionné.
yo ye o sanctionner. Est-ce que tata yandoki akondima mwana na yandoki pasteur a sanctionné? C'est ça aussi total akadikambwana. To changer constitution, mal parti. Un gouverneur aussi. À cause de élu na 48 personnes hein? Yango baso lo ba okanyaka. Et tu peux kana wana. Lumeya il a travaillé avec l'ancien gouverneur, qu'on ne cite pas les noms. Mais il ne l'a pas sanctionné. Alors, les loyaux, il y a quoi sanctionner. Il y a quand il clique et qu'on dit mango. C'est ça le problème. Nabonsambe ya lelo kan be meki ko tuna mama ba yebisa biso. Est-ce que c'est obligatoire moi si assemble l'église moko na mobali? Magazine c'est tout à fait obligatoire dans le sens que les ana mutu mususu mwasi musu awuti na famille na bango soit ça zalaki catholique bon doctrine mo na ba parents na ye aye ko demeurer na libala atikali toujours catholique à partir ndenga awutaki kokola na ye pa na bango. Bien que mobali akoki kozala protestant kimbangiste to ba na religion mususu ye ekolobele loko te be makaso na mobali nanga so mobali nanga na mobali nanga zo lesa ngai yenda zo sika ngai olanda e do seka bango ke biso so da bomo ko so mobali na sama la catholique ke na catholique c'est pe na groupe ke na ila pe bango ko se so la potela ko bomo moi si akola nanga mobali neti mndokanga na sami na catholique mbana nga sami na Dieu vivant na longwa na catholique na landie le sikaza na fola na mobali pour mbana ça déjà responsable na yo olongo da pa na bino comme na responsabilité na ye moi si assemble église mongo pona mobali yango ebekisa mite ezali soki moza za église na ye otiki ye mobali po zupe église na yo eza mabete za malamu po ye moi si mobali folanda mwasi olanda éducation ya mobali oya koloba yango nde yokotosa basi wana folanda ezaleli ya mobali oyo mobali ya koloba nde yango yokotosa ye koboya te mpo opesa éducation mabe mpa na basi mosusu folanda ezaleli mobali ya koloba na yo yoyoka l'air mobile abali souhaite pas pasteur na pasteur na za père spirituel na yo bazoué pas papa na yo il faut landa mobile l'église azo sambe moi si faut landa mobile l'église azo sambe moi si faut landa mobile ce que mobile amoni bien que l'église moi si na bien akoyi pe ko landa mais ça vraiment mobile moi si bazoué pas papa spirituel na yo ils allent quoi papa aboti na molimo il faut que les siko ko sangana pas mobile nazo sangana siko za mala. Micro ya KLB tambolaki pona kotuna ba papa pe ba mama ba ebisa biso conséquences nini yaka après divorce. Magazine Kinshasa na biso réalité ya ba. Bien premièrement ezalani soki papa na mama bazali eloko moko te bazoyoka na kati na foyer te yango memaka ti ekoma na ba niveau wana. Mais le problème c'est quoi? Tout d'abord esengeli papa na mama bazala ini bazala parole moko okomona ata mosusu papa to pina par exemple azato moto asalaka alakisaka mama polele te ekotinda mama koma kobima osomona mais soki te papa obi asalaka donc alakisaka mama polele ekotinda mama na ba tendance wana te mais tango etinda ba tendance wana donc papa ki omona esengi déjà baka bwana alors esengela pour foyer etambola après moi pour foyer tambola il faut papa na mama bazala ini bazala iloko moko papa ayebaki azona mwasi moi paye baki azona mobali tango bako tambola donc il faut na bango kozaka même identique bana ni banyokwa maka bana kaka bana suki mama yebi commerce tende ezaka mwa pasi bana kaka ni banyokwa maka mona bakomi ba fazer bana bakomi ko telengana bana bakomi oteka na biloko o bakana kite omona pe na otepe ya mama a commencer la pe kindumba pona kalesa ka bana pasi pona nga net biso ba mama to kanga kalesa to bokola bana bakula c'est moi la coli mona sa yebi da ko luka ye moko wana suko bomana libalo bomino libalo bana kaka divorce papa pai mama pai
ba victime ezalaka bana yango tomonaka bana mosusu bakomi bakuluna mosusu bakomi bashege tout ça à cause ya papa na mama bango basali vie na bango protéger pe vie ya bana bango bakabwani batiki bana bakomi kotelengana. C'est pourquoi divorce ezala toujours pas bien. Divorce ezala mabe makasi kati na foyer oyo akokende pe asali vie a progresser ta kufi oyo atikali pe donc conséquence kaka ya mabe. Ok, conseil na kopesa na bango eza malgré pasi ba se soutenir kaka ba vendre ensemble ba progresser nzambe un jour à soutenir malgré ba souffrance mais ceux qui bozaka ini nzambe akosunga bino boko kende liboso. Ça dépend ya bato mususu akomona ki azali heureuse te na libala wana na mobali wana akosenga divorce. Omwale musasa prépara ki terrain na ye soit na ba commerce na yako ko réussir mais mingi ezaka mabe mingi pona bana. Et c'est tout ce qui ke papa botoli bana bakiye pa na ye mama wana yaka na sima kaka bana na nde bakoma miyibi kaka bana wana nde bandoki balokaka nde loko epusaka ke bana babima bakende libanda mingi pe kota mama akose décider abokola bana na ye moko moni pe réussir akozwa pe mobali mususu moni mobali na mama nazolanda mama ayebike mama oyo aza na bana na ye akolanda kolakisa bolingo pa lakisi bana na bolingo anka ke baboti kaka na mama na mwana moko bana wana liboso ya mama na bako mabe ekomi bana no bazolokanga na kati ya ndako bana no bazoyibanga mbongo na kati na ndako parce que baboti déjà bolingo mingi ekeka epa oyo baboti na mama wana ozomona nde eloko oyo ezaka bien te après divorce. Na masolo etali ba mama totambola kiko tuna ba mama bayebisa biso lolenge nini mwasi ya libala ko kiko se comporter vis-à-vis ya basemeki na ye. Magazine KNB kitaki na Avenue Mushi na commune ya Lingwala pona kotuna bandeko ba maman lolenge nini mwasi ya libala ko kiko se comporter vis-à-vis ya belle famille na ye. Elenge soka kei atana libala na epa ba bokilo ne banini soka loba mingi epa na bango epa bokilo akanga monoko na ye alobaka mingi te soki kuna pe azaki soki mama na ye alobi agangelaka ye akogangela pe mama mobali te soki pe esika bavandi bisolola solola te na baporte ya ndako ya bato te biliali ya te otiki porte na o okoki kovanda na porte ya baninga eza ndenge wana te kaka place oyelaki na porte ya ndako wana yo makambo nyonso ezala kaka wana azala liboso na langage ya malamu mpo ya bokilo na ye voi meme basemeki na ye soki aza na langage ya malamu koyika kofana na bango en plus habillement na ye envers babokilo na ye po ezala pendeke ya mosema basi ya mabala po ofana libala na yo bien po respecter mama mpe papa oyo aboteli yo mobali po komona mobali wana oyo oza na ye ahonore yo lelo atie yo na ndako ya libala eza baparent donc po oyeba mpenza korespecte baparent oyo baboteli yo mobali ala vis-à-vis ya belle famille na ye eloko liboso nalingi naloba ete mwasi ya libala il faut ayebaka ntango osunure na mobali na yo c'est-à-dire que famille ya mobali na yo ekomi famille na yo. D'abord premièrement il faut omona parce que Bible ezoloba ke bas kolinga te osala moninga oyo lingi basala yo te. Alors c'est ça l'amour. Amba bango malamu soki azana biloko ya kulia apesa bango balia. Soki azana biloko te kasi kusolola kuyamba bango nde likambo. Soki uyambe bango malamu ata opesa bango biloko ya kulia te iza bien. On opesa kaka ke ba o ba respectera te. Il faut ba respecter ba boti ya mibali na ye. Parce que tant ozo respecter bango te soko zwi problème na famille to na neti yo na mobali na yo bato bako kotelo bango wana pe mais tant yo déjà baby sina bango et que na mobali na pe boyo kanisa te au monte que place au que la solution ezate ato beng ba pasteur ba yendenge ni so famille na balingi ote ozala l'aise na libala na ote to uti kolanda ba mama ya Mushi
bayebisi biso ke mwasi esengeli azala soumise azala na komikitisa a respecter famille ya mobali na ye na yango biso KNB tolobi respect ezali bowumbu te kin eleki partout. Pour lutter contre l'insalubrité et pour rendre lingua la propre, ba jeune ya désamoureux ba sangana ki pour na kosala salon. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino banaki réalité ya banakino côté oyo direction des amoureux oyo n'habite soko yaki awa 2 semaines avant ou là au moins la différence c'est 2 semaines avant na lelo ndenge komi 2 semaines avant direction oyo ezaki boyete bana bazaki même pas koleka boye bazaki koleka te activité koya eza tout ça la mambu ya campagne ya sensibilisation na bandeko tout oyo basala mobulu batika mobulu c'est déjà toi qui na réunion na bango il y a cela 2 jours ça déjà réunion nous préparer yango carnaval na lingwala na bandeko tote ya bango tote ya baninga moko na moko ke kuluna eza mabe soko za elenge osala kuluna eza ozobebisa avenir na yo po ete oyo tokozala après 10 ans eza fruit ya oyo tosala lelo soki lelo milengeli te lobi kozala nani yango wana tozoba na campagne tote ya baninga tote ya mutu moko ke kuluna eza mabe tika kuluna yekola métier ozala mutu lobi na société objectif na biso eza campagne to lancer lingwala bopeto lingwala bopeto ozala na campagne ya liboso ya mibale ezali lingwala kimia donc ozala na lingwala bopeto donc tokota na baveni. Vous allez kibongo ebeli akolanda magazine à biso ya mokolo lele komi na suka na yango botika la côté pe branché vous s'abonner massivement à la chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo et l'équipe partout magazine Kinshasa na biso